Alsono. Oh yeah! Oh yeah! Where's my man singa kilelo? Where's my seven more about the country? Yeah. Lela ba yoko ko sheri besente. Oh yeah. Wana sheri besente. Le deux de kick. Allez moi na jouer les ballons. Jouer les ballons. Allez moi na jouer les ballons. Agara bina na go jouer les ballons. Zande. Wa bisite wa milinge. Ali soja garo yemba, oya garo yemba, oye mina biwan music yo, oya garo yemba oh nazane sui, na gema kini nazane si competition sap, na yene sui, soki na yembi na ngambo sui ale toke, ale ponti indigi ponti sarana likinde ki panza bo, ponta gara binana likoti libimili pasolimba, ponti findigi fundigi fium panza bo. Ponti sarana ki finde ki panti ki fundi ki panza bo. J'ai dit bien. Eh. Dala malamu babimbuma. Ya. Lengi sabango. Yo, hey. Oh, yo. Dala spectacle yo malamu. Toke nango. Ima. Dansa. Sakana nango. Madasa. No se modele. Dolega ini chakuli. Dala papimbo. Matika ligidi. Kidiba. Simba robo, matasa, non è votre l'air. Toke nangona li chakuli. Toi. Loke, tabi wa musique, petit kali gidi. Simba ye. Simba plafond. Le coco, ya Simba plafond. Ya Simba plafond. Maître Deyo Simba plafond. Allez, Simba plafond. Atesura gota, Amina soulever les boulets. Viniru betana, Amina soulever les boulets. Mio, Ponti sarana likinte ki panza bo. Ponta garabina na likoti kishili pasolimbazi. Ponti vindi lika. Panza bo. Ponti vindi ki manensu. Ponti yindi ki manensu. Ponti sigini ki manensu. Bloqué. Sigini manensu. Ane sigini manensu. Bloqué tokata miziki ansu. Sembo yide. Fica bango kwa. Yeye si fana na nota moja kama mkienda ndio.
mimo pashe Bondi minigi mwane Bondi kangana debe Bondi saganage mwane Bondi minisi mwane Bondi saganage maline Hey Sambela mwana, yagato sambela mwane, sambela mwana, yagato sambela mwane. Toge nango. Yo. Suguda kuno. Yo, toge na tinda Afrika, digaya kwa litu gato kufuta na bongo ya sokoda. Dame digaya kwa litu gato kufuta na bongo ya sokoda. Eh. Sondege mabo. Togeto business a mama to go de la baban. Na deja kita na ngona likar marmen. Na mi mo pasa soko tazo pete la bébé. Machine. Oh. Toko tremble les lots. Toge nango. Hey Adama. Papi. Mama. Problématique. Vandiawa. Na miwane. Les danseurs tremble. Bonti nigi bonti sarana nigi panza bo. Bonta garabina na lisuti libimeri pasoli bai. Bonti nigi monde ki bonti ki mindi ki pokongbo. Mindi ki monde ki finde ki wonde ki pokongbo. Simba yewana tika ya par rapport. La cigale était les... C'était quoi? Tikali Kidiba. La cigale et Tikali Kidiba. Ouais. Bravo. Merci. Félicitations parce qu'il faudra reconnaître hein, les locaux, notamment les clubs, Koko Jambo, tu qui maintenant se batchango, tu batelemi. Ngapé ça ngabien. Le quoi son ya Zénith akala. Non, le quoi là son Zénith akala c'est Otuninga. T'es dans lobby. Ah, OK. Non, non, quand ça Otuninga. Question ni ezara bon. Sans Zénith akala za ndeni ni wana ndeni. Oya phénomène wambo tembo tout le monde betara instrumental à pamba. To betara concert wana na kati ya fête na kati ya boîte. C'est l'une des rares chansons on a eu enregistrant en live bongo mais betara na ba boîte. Et j'ai vu ça avec la cigale. Le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa déjà bosunga kaboyebi. Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Kolo appelle ça qui initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants ndenge bozomona na Bilili. Et bazobenga biso les sous baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres tozo ebate ba ovanda wapi bakolala ndenge nini tala bana kutu bazovanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka nde nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et ce qui ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état nde na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est
sentima nzambe kutu moto asala motema akomane kokabwanga ndenge nakomiso yanga cercueil ofandaka yo moko naka te yawe rasono saka nasoka kiko yawe rasono saka merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.